mokonzi, nani nzambe, nani papa na yo. Amen, amen. Oyebo beti no mololote. Obeti mololote. Leo jo leo. Lelo de lelo. Nalobi lelo de lelo. Lelo de le. Est-ce qu'on peut beti mololo? Amen, amen. Nani mokonzi, nani nzambe na yo. Yesu. Nani mobikisi na yo. Yesu. Nani créateur na yo. Yesu. Nani papa na yo. Yesu. Soki azali bongo, beta mulolo, pe maboko makasi. Oh Yesu, Yesu. Oh Yesu, Yesu. Le roi de tous les rois. Le Seigneur de tous les seigneurs. Oh Père. Merci. Tika na yembela yo nkolo nanga. Bolingo na yo eleki monene. Na yembeli yo nkolo nanguya. Ozali nzambe obongwate. Josué ateyaka yo nkolo nanga. Bolingo na yo eleki monene. Na yembeli yo nkolo nanguya. Ozali nzambe obongwate. Biso totomboli yo nkolo nanga. Bolingo na yo eleki monene. Na yembeli yo nkolo nanguya. Ozali nzambe obongwanite. Bapapa batomboli yo nkolo nanga. Bolingo na yo eleki monene. Na yembeli yo nkolo nanguya. Ozali nzambe obongwanite. Bamama bakumisi yo nkolo nanga. Bolingo na yo eleki monene. Na yembeli yo nkolo nanguya. Ozali nzambe obongwanite. Tika toyemba Yesu toyemba. Ozali nzambe na obongwanite. Oh papa mosanti. Ozali nzambe na obongwanite. Toyemba. Ozali nzambe na obongwanite. Oh libanga na ngaye. Ozali nzambe na obongwanite. Toyemba. Ozali nzambe na obongwanite. Oh mokonzi na nyoso. Ozali nzambe na obongwanite. Toyemba. Ozali nzambe na obongwanite. Papa tika toyemba Yesu toyemba olibanga na ngaye ozali nzambe na obongwanite. Toyemba ozali nzambe na obongwanite. Omokonzi na nyonso ozali nzambe na obongwanite. Toyemba ozali nzambe na obongwanite. Nayembeli Yesu ozali nzambe na obongwanite. Toyemba ozali nzambe na obongwanite. Acclamez encore pour la dernière fois. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ was nani? Ha, sombele suka na bisanga. Lelo nde lelo. On vient de partager pendant 12 jours. On a vu des mystères. Mais aujourd'hui, il y a encore un autre point. Il y a encore d'autres points que je n'ai pas touché. Mais nous y reviendrons. Qui est Jésus-Christ?
Aïe. La personne que nous adorons, nous le servons. Nous nous prosternons devant lui. Nous donnons nos offrandes, nos louanges, nos acclamations. Nous lui adressons. Il est qui? On a bien partagé pendant 12 jours. Aujourd'hui, il y a encore un autre point. Bon appétit. Merci papa, pareillement. Nani Nzambe na yo. Yesu. Tu as déjà compris ton Dieu créateur, c'est qui? Le même Jésus. Il est fils. Mais il est père éternel. Le même Jésus. Il est prince. Le même Jésus. Il est roi. Le même Jésus. Il est Dieu puissant. Le même Jésus. Il est Dieu tout puissant. Le même Jésus. C'est lui le Dieu créateur. Le même Jésus. Il est tout. Ah. Hey. Tu avais bien compris. Mais aujourd'hui, il est qui encore? On vient encore de voir le même Jésus, celui l'étoile brillante du matin. Il va briller ton étoile. Il va faire briller ton étoile. Personne ne viendra pour te bloquer. Tu vas expérimenter cela. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Le Dieu que moi j'adore, je le connais. Farafa, il met à Paris. Je connais les vraies faces de Jésus. Il a combien de couleurs? Langue. Jésus que nous adorons, il a combien de couleurs? Il porte comment? Il se porte comment? Et sa taille, ses habits. Merci. Alléluia. Amen, papa. Mais aujourd'hui, il y a un point. Genèse chapitre 14. Lisons. Genèse chapitre 14. Verset 17. Verset 17. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedar-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, puis apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Merci beaucoup, mettez-vous. Continue. Il bénit Abraham et dit, Apamboli Abraham et Père Lobi. Béni soit Abraham par le Dieu très haut, Abraham pambola mana kombo ya nzambe ya likolo, maître du ciel et de la terre. Mokonzi. Donc mokonzi. Kolo mabele na likolo. Sois béni l'Éternel très haut, pambola man nzambe na lola, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Oyo akabi banguna na yo na maboko na yo. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Pe Abraham apesi moko na zomi ya biloko nyonso zanango. Le roi de Sodome dit à Abraham, Sukatawani. Nani mokonzi. Yesu. Vous aviez bien suivi la lecture. Mais il y a deux points que je vais insister. Parce que mon message est court. Suivez-moi attentivement. L'histoire de notre patriarche, notre grand-père, Abraham. Abraham ne priait pas. Son père était féticheur. Mais Dieu l'a pris. Donc cette famille de féticheurs, lui et sa femme, y compris Lot, les fils de son frère, ils sont partis. Mais quelque chose est venu. Là où Abraham est parti, il a souffert. Mais Dieu l'a visité quand même.
Nani mokonzi. Yes. Mais une chose. Kaselo komoko. Il avait une guerre. Ezalaki na bitumba. Après la séparation de Lot et Abraham. Nasima bokabwani ya Lot na balayama. Et on arrêta Lot parmi les otages. Bongo bakangi Lot na kati na bakangami. Quand Abraham a pris, Tango balayama yoki. il a armé ses 318 soldats. Ya sangisi ba mampinga na yebele penza. Et il est parti pour combattre 4 rois. Bongo akeko bundisa bankumu minei. Qui étaient forts et puissants. O bazaki makasi penguya. Mais Abraham était seul. Kasa balayama zaki yemoko. Avec 318 personnes seulement. Ana 318 personnes kaka. Pas même 500. Ata 500 te. Pas même 1000. Ata 1000 te. Mais il est parti. Kasa kei. Il a remporté la victoire. Ya zo longa. Et il a délivré son neveu nièce. Son neveu Lot. Pe akangoli noko na eza Lot. Et il a dépouillé tous les rois. Bongo apotoli ba continuos. Il est revenu de la guerre. Azongi na bitumba. Mais en revenant de la guerre, Na kozonga na il bitumba. a une chose. Eloko moko esalemaki. Que dit la Bible? Nini Biblia elobi? Après qu'Abraham fut revenu vainqueur Tango abalayama azongi molongi. de Kedorlaomer Ya et des rois qui étaient avec lui, na ba konzo bazaki na. le roi de Sodome Mokonzi ya Sodome. sortit à sa rencontre Abimi na bokutani ya dans balayama. la vallée. Na kati ya Alléluia. vale. Je continue. Mais une chose, Kaselo komoko. Melchisedec, Melchizedek. qui était roi de Salem, Oya zaki nkolo ya kimia. où se trouvait le pays de Salem, même aujourd'hui. Wapi mboka Salem ezalaki? Le pays de Salem se trouve où? Mboka Salem eza wapi? Vous qui lisez la Bible, Bino botanga ka Biblia. vous qui connaissez la géographie, Bino boyebi géographie. est-ce que pouvez-vous me situer là où se trouve le pays de Salem? Okoki koloba na continent ni peyo babengi Salem Nulle ezali. part ici sur terre. Esika moko tawa na mabele. Nani mokonzi? Mais il était roi de Salem, cet homme. Kasi azalaki mokonzi ya mboka Salem moto wana. Il vint à la rencontre d'Abraham. Ya ye na bokutani ya balayama. Et qu'est-ce qu'il dit? Peni na lobi. Fit apporter du pain Mema lipa. et du vin. Na vinyo. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Azalaki nganga nzambe ya nzambo azali Dans kolo. Salem. Na ka Salem. Il était roi de Salem. Azalaki nkuma Salem. Autre chose. Lelo ko mosusu. Melchisedec, Melchizedek il apporta à Abraham amemeli ya balayama. du pain Lipa et du vin. na vinyo. Le roi qui apporte. Mokonzi akomema. Je ne sais pas si c'est un son serviteur Na ebite soki na basali na ou ye. un homme qui a remporté la victoire. Tope na moteur zo elonga. Mais il apporte des choses. Kasi ameme biloko mibale. Le pain Lipa et du vin. na vinyo. Qu'est-ce que cela veut dire? Nini yango elikoloba? Et qui nous a apporté du vin Pena na memela biso et vinyo. du pain? Pena lipa. Daddy. Bon. Bientôt tozo pimbwa. N'habitez pas besoin de comprendre. Amen papa. Le roi de Salem, Nkumu ya Salem. qui est le roi des pains. Oya za nkumu ya kimia. Le roi de Salem, Salem qui signifie la maison des pains. De paix. Salem liko bandako ya kimia. Alléluia. Amen. Salem, c'est la paix. Ezande kimia. Mais lui, Kasi ye il est le roi des pains. Des pains. Asa nzambe ya kimia. Mais où se trouve-t-il? Ya za wapi? Où se trouve son pays? Boka ne za wapi? C'est l'univers. Eza Il mokili. lui appartient. O eza ya ye. N'est-ce pas? On appelle Jésus Nango le prince de la paix. Nkolo ya Mais kimia. ici, on l'appelle là Asa babeki. le roi de la paix. Nkumu ya kimia. Lui-même est prince. Ye moko asa Lui-même est roi. Ye mo Mais moko. il apporta du pain Kasa memi lipa. et du vin. Na vinyo. Qu'est-ce que cela veut dire Ni aujourd'hui? yango elikoloba lelo. À notre ère, Na ngonga na biso. le pain, Lipa. c'est le corps de Jésus. Eza nzoto ya Yesu. Et le vin, Pe vinyo. c'est quoi? C'est son sang. Eza nini eza makila na ye. Lui-même avait parlé Ye moko alobaki. dans Jean chapitre 6, Na mokanda Yohani motoba. verset 48 à 59. 48 à 59. Que dit la Bible? Nini Biblia elobi? Lisons rapidement. Totanga na lombangu. Il Jean. est prince et il est roi. Aza mwana mokonzi pe moko mokonzi. On l'appelle le prince de la paix. Babenge nkolo ya Et kimia. ici, on l'appelle le roi. Pe ababenge Le moko. roi de la paix. Nkolo ya kimia. Danga. Jean chapitre 6, le verset 48 à 56. Ah, Je suis le pain de vie. yoka. Naza lipa na bomoi. Bomoi. Vos pères ont mangé la manne dans le désert Batata na bino baliaka mane na kati ya bisike kauka. et ils sont morts. Kasi bakufa.
C'est ici le pain qui descend du ciel, kasi awa nde lipo euti likolo afin que celui qui en mange ne meure point. po ete moto ya kolia yango akufa te. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. na ilipa na bomoi euti likolo. Si quelqu'un mange de ce pain, soki moto moko alia ilipa wana il vivra éternellement. ya kobika seko na seko. Et le pain que je donnerai, mpe lipo na kopesa ye c'est ma chair, eyike nzoto na nga que je donnerai pour la vie du monde. mpo na kopesa mpo na bomoi ya mokili. Là-dessus, bongo wana likolo les Juifs disputaient entre eux, disant, bayuda babandi kondongwa na bango balobi comment peut-il nous donner sa chair à manger? lolenge nini akoki kopesa biso nzoto na ye biso tolia. Jésus leur répondit, bongo yesu ayanoli bango en vérité, je vous le ya dis, solo nakoyebisa bino si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, soki bolei nzoto ya mwana na moto si vous ne buvez son sang, bongo soki mpe bomeli makila na ye te vous n'avez point la vie en vous-même. bino boza na bomoi ete kati na bino moko. Écoutez la Bible. yoka biblia C'est la Bible qui déclare. biblia nde elobi yango Jésus-Christ, yesu kristo lui qui est le prince de la yo paix, yazali nkolo ya il kimia déclare ouvertement atatoli na monoko alobi que moi, ete ngai si tu me manges, soko olei ngai tu as la vie. oza na bomoi. Et si tu bois mon sang, bongo soko omeli tu as la vie. oza mpe na bomoi. si tu ne manges pas, soko olei tu te n'auras pas la vie en okozwa toi-même. mpe bomoi na kati na yo te. Ma chair, nzoto na nga c'est une bonne nourriture. eza bilei Et malamu mon sang, mpe makila c'est un bon breuvage. eza mbili Il faut komela. manger la chair ezenge kolia et nzoto boire mpe komela son sang. makila na ye Tu auras la vie. okozwa bomoi Ici, c'est awa na mabele Et tu oyo auras aussi la vie éternelle. okozwa bomoi ya seko. Il donna à Abraham, apesa balayama étant que roi des paix. lokola nkolo ya kimia À l'époque d'Abraham, na tekeke il ya était roi. azalaki mokonzi Et à notre époque, mpe na ekeke na il biso s'est incarné pour amikoli devenir fils. mpo na koma mwana C'est moi le prince de la paix. ye nde nkolo ya Mais kimia Abraham, kasi abalama il fit quoi? azalaki nani Roi de paix. Il donna à Abraham apesa balayama le pain lipa et le vin na qui vino symbolise son propre kolakisa corps. nzoto na ye moko. Abraham a pris et mangé. abalama azwi mpe C'est alei pourquoi na yango Abraham était béni. abalama Parce qu'il avait mangé. po ete Il aliaki avait bu mpe amelaki le corps et le sang de Jésus. nzoto na makila ya yesu. Mais aujourd'hui aussi, kasi lelo toi mpe tu veux manger yo kolia son corps nzoto na ye et boire son sang komela makila pour vivre mieux ici sur la ponobika terre awa na mabele et pour avoir la vie kozwa éternelle. bomo ya seko. soki nazalaki nde na bandi mololo sikoyo oza na se nde na beti mpe maboko ai. La Bible dit, biblia elobi celui qui mange ma chair oyo alei nzoto na nga et qui boit mon sang mpe ameli makila a na la nga vie aza na éternelle. bomo ya Et je seko le ressusciterai au dernier mpe jour. na kosekwisa na mikolo Il ya suka. continue à dire encore, akomi lisu na en koloba vérité, abeti je mpe te vous ya le solo dis, nayebisi bino si vous ne mangez pas la chair soki bolei nzoto du te Fils de l'homme ya mwana na et si vous moto ne buvez pas son sang, mpe bomeli makila te vous n'aurez point la vie boza na en bomoi te vous-même. na kati na bino Il y a moko deux vies ici. eza na bomoi mibala Donc la vie en nous-mêmes, bomoi na biso Et la moko vie éternelle. mpe bomoi ya seko. Abraham aliaki yango bien. yango wana aza mpe sauve papa C'est pourquoi na yango tout le monde qui va o moto nyonso akende dans les lieux de repos, na esika kimia premièrement, il voit ya Abraham yango là-bas. amonaka balama nde Abraham n'ira jamais en enfer. ata mokolo moko te akokende Il est dans les lieux de repos. aza na esika ya kimia Mais tes anciens sont où? kasi bakoko no baza wapi Ceux qui étaient des fétichés, baye bazalaki bato ceux qui akisi n'ont pas mangé baye baliaki la chair, te nzoto ceux qui n'ont pas bu le sang baye de Jésus, bamelaki makila yesu te ils sacrifient les aux idoles. babade kokaba Ils bato sont dans les lieux de tourment. baza na bisika Ils iront en enfer. bakokende lufelo En aucun jour, kasi mokolo tu moko te trouveras Abraham okokuta dans abalayama l'enfer. na kati ya lufelo Et Abraham, abalayama deuxième chose, eya mibale il était béni physiquement, apambwamaki na nzoto matériellement. ya Il avait biloko encore la vigueur. azalaki na makasi Même à ça et quelques, ata na mbula il se remarie encore. abandaki su Il eut des enfants. aboti Yopendenge moko. amen Zamba koyesa nzoto na makasi. amene papa Attends comme il a 100 ans. yes Okoza toujours fort. amen Comme Abraham. Eh. La Bible c'est ceci. biblia elobi Mourir à 100 ans, kokufa na santa c'est mourir encore jeune. eza kokufa elenge Et ça, la mission de Dieu, ete na tu nzambe puisses atteindre en haut. eza ke yo mata De plus de 100 ans. okoleka ata Ngai Josué, Eh. plus de 100 ans. kokodi koko Bongo yo. tozali awa Ozana na 40 ans aussi nuni. tande ngosoko mosimba mukongo Ozana na 50 ans. Moitié ya 100. Eh. Mais aussi au kubi. papa 20 akuta okokotelema Les londes gozoli en zoto. likama Dozomela makilo. Ils ont restauré même les longues. amen Ils ont rajeunir makilo. amen Parce que tu vas porter le sang de Jésus dans ton corps. yesu na nzoto na yo Et tu vas manger sa chair. mpe okolia nzoto na ye Il va s'incarner en toi. akomikotisa kati na yo Ondoki ya Nzambe soye pa na yo. amen
Le diable, c'est un grand imitateur. Satan aza momekoli monene. Ce que Dieu fait, O nzamba ko lui aussi le fait, mais dans le mauvais sens. Kasi na lolenge ya mabe. Aye na musuna pesio et musuna balukio, musuna mutu. Okay. Mais apesa ko nini? Lipa. Likayab. Mais comme il y a mutu ndenge Nini. okompe ko pumbwa na butuko. Pe musu Okompe ndoki expert ndoki. musu yango pe faire. Physiquement, yo pauvre. Likama. Mais spirituellement, otonga be immeuble. Mais Yanzambe, c'est-à-dire, spirituellement, aux enfants, et physiquement, aux enfants, aux tonga ba immeuble physiquement, aux pambola physiquement, aux anaba serviteurs, anaba servants, dengo zoli anzoto ya mokonzi, au nom de Jésus. Melchisedec, le roi de paix, il donna à Abraham du pain et du vin. Moi aussi, je vous donne le corps de Christ et son sang. Vous allez manger et boire. Vous qui me suivez à l'étranger, toutes nos églises à l'étranger, faites-les aujourd'hui. Le mystère des Saintes. Et tu vas reconnaître quelque chose encore. Qui est réellement Jésus? Hébreux chapitre 7, verset 1 à 10. Mon père, tata. Hébreux chapitre 7, le verset 1er à 10. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem. Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout. Likama. Ça c'est déraillé. Des hérésies qui se prêchent aujourd'hui. Merci. Nous tous les sacrificateurs. Écoutez ce que dit la Bible. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur d'Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout. Écoutez, qui est d'abord roi de justice. Azalinani mokonzi ya semo. D'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, qui est rendu semblable à qui? Au Fils de Dieu. C'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Il demeure sacrificateur à perpétuité. Qui est Melchisedec? C'est qui? Nani? Yesu. Yesu. C'est Melchisedec qui était roi de Salem. C'est lui le Fils de Dieu. Aujourd'hui, celui que nous appelons Jésus, celui que nous appelons Fils, celui Melchisedec, il tire son origine où? L'ancien jour. Est-ce que vous comprenez? Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il veut faire dans ta vie? Il veut restaurer ta vie. Il veut te guérir. Il veut te bénir. On rejette ta chair. Et il va son sang qui est restauré. Même en écoutant cette parole, qui est restauré. Cela était scandale devant les Dieu. Il veut nous donner sa chair à manger et son sang pour boire. Non, nous ne sommes pas des cannibalistes. Cette parole est dure. Qui peut les supporter? A dit à sa démon. Allons-y. Tout le monde l'a quitté. Amen. Il avait 70 disciples. Il reste avec 12. Mais avec les 12,
Je répète, Nabadeli. avec les 12, Nazomi na miba. il a conquéri le monde. Toi aussi la même chose. Après avoir bu et mangé sa chair, tu vas conquérir le monde. Tu vas conquérir les 2025. La seule conquête. La seule conquête. Yamba Yango. Yamba conquête. Au nom de Jésus. Tellement place aux alliés. Aux autres conquérir. Parce que l'ingoli en zota moko. Yes. Tellement place aux alliés. Tellement. Au prier Zambé Siko. Le ban nazo conquérir. 2025. 2025. Bende no conquérir 2025. Na quel libella? Et na quel? Yes. Mais Sédek était sorti de nulle part. Il Il n'avait pas d'origine. Il n'avait pas de père ni de mère. Et ce Sédek, c'est Christ. Il y a un Dieu le Père ici, un Dieu le Fils ici, et le Saint-Esprit ici. Ça c'est scientifiquement. Le côté. Zambe a bénir yo. Amen. Omoni mate ezalaki mokuse pour na tozo temps ya ko sambela. Yes. Pende ngozo sambela sikoyo. Après, doli a sen okomona makambe ko changer. Amen. 2025 ezaya yo. Amen. Nazo pesa ngo na maboko. Yes. Merci. Est-ce qu'on compte l'ensemble de maboko? Et maboko ana topesi yango papa. Parce que pendant 12 jours, ton lebile sengeli pe to tondi. Est-ce qu'on compte la seconde zambe na maboko na milolo? Pendant 12 jours, s'il vous plaît, pendant 12 jours, on nous a parlé de beaucoup de choses. Si on le lot ça la résumé ya biloko ana nyoso makambutu ba yebisi biso. Tozo swango lelo loba amen. Lelo kana considérer ngo la décembre 2025 eza lelo. Donc ndenge eza lelo décembre 2025, ozo sangisa ya janvier, ya février, ya mars, ya avril, ti lelo décembre, lelo dozo soyango. C'est cadeau ya qui le premier jour te, mais 12e jour lelo, ozo soit quelque chose. Yebisa muninga nozo so loko. Yebisa ozo so loko. Avant so loko, balobela ki biso sur les étoiles, balobela biso sur la destinée, balobela biso sur la bénédiction, balobela biso makambo ebele. Tozo beta maboko na biso tosa la prière d'autorité pendant 10 à 15 minutes. Bien aimé, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Yebakango dimanche, le 29 décembre 2024. Et l'équipe na vie na yo lelo et kozonga kapeli susu te. C'est que ceux qui ont bon délité, muto bon de la nesika no pe aza te. Tombola liboko mobali likolo. Tombola liboko mobali likolo. Mais si c'est des kaza roi de paix. Et ça peine à batumusu ba iba bango ba kimia vino bando banda trouble na trouble. Lelo zo récupérer na kimia na yo. Mais tozo banda na récupérer ba étoile. Tozo banda na récupérer ba étoile. Tombola liboko no le kamutu. Ozo kanga bakasi kole kanga tokei. Hey Yahweh! Hey Yahweh! Hey Yahweh! Hey Yahweh! Ozo besa maboko. Lelo! 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 Mutu nyoso! Oya iba étoile nanga! Oya iba étoile nanga! Oya salela ke étoile nanga! Oya salela ke étoile nanga! Oya teka étoile nanga! Oya étoile nanga! Naye baye! Naye baye! Naye baye te! Naye baye te! Akufa! 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 Yes! Zela. Voilà. Ozo beta siko maboko na yo. Kaka negoza. Nana posa na ke église mobima tozo beta maboko. Ozo kota na 2025 une étoile na yo. Ozo beta maboko. Obandi ko détruire motonyoso avant de l'étoile na yo. Avant de la na yo. Avant de la mission na yo. Bien aimé. Beta maboko. Étoile na yo. Lelo pourquoi il s'appelle nyoso? Telemela ke étoile na yo. Teke étoile na yo. Tout fa ke étoile na yo. Salela ke étoile na yo. Manipula ka yo. Tozo sambela. Pourquoi il s'appelle? Ndenge makambo zo salema. Pendant que ozo beta maboko na yo. Eza ndenge mazozongisa étoile na yo. Balukaki yo kufa. Balukaki baboma yo. Lelo. Bien aimé ozo beta siko maboko. Bata maboko na yo. Bata maboko na yo.
beta maboko na yo lelo moto nyonso ayiba étoile na yo ayiba ba chance na yo lelo akufa au nom de Jésus lelo akufa au nom de Jésus lelo akufa azala détruit lelo akufa lelo akufa lelo akufa lelo akufa au nom de Jésus 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 Yahweh lelo na kombo na Yesu. Ah voilà, on va donc comprendre Sigo sans comprendre encore. Non, on ne pas beaucoup à papa. Est-ce que papa m'a compris à ma boko? Voilà. Aïe. Ah. Yoka. Ozo kanga makasi. Au nom de Jésus. Balobela qui biso souci la semence de Caïn, la semence de Ribé, la semence de descendance ya Caïn wana. O basala ki ke bagumba baba na koyembe la satana. O basala ki ke bato bakota ne carrément. O basala ki ke molimo aliwela nda bato mususu. Toujours na semence wana. Ozo beta maboko na yo. Semence nyonso a Caïn na vie na yo esuka lelo. Semence nyonso a Ribé ke a perdre ki bo continue ye esuka lelo. A perdre li pamboli na ye ezo suka lelo. Molimo nyonso e carrément. Ozo beta maboko, ozo détruire yango. Ezo na 2025 était. Ezo na 2025 était. Lelo kabona na yango. Au nom de Jésus. Kabona na yango lelo. Na kombo na Yesu. C'est mon vaisseau. Toutes les semences au nom de Jésus. L'élo Seigneur. L'élo l'obité. La combo na Yesu. Malade wana. Au 2025. Au nom de Jésus. La combo na Yesu. L'élo. La combo na Yesu. Au nom de Jésus. La combo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Semence ya depuis. Na bibi yango na moto. Na kombo na Yesu. Ozo ganga makasi. Au nom de Jésus. Tombola liboko na mobali likolo. Tombola liboko na mobali likolo. Matisa pesa liboko na mobali le kamutu. Tozo ganga lisusu. Balobaki Yesu azali banga. En même temps, Azap étoile brillante du matin. Ndengo so ganga na tongo lelo. Libanga wane sope sa victoire na vie na yo. Ndengo so ganga l'étoile brillante du matin. Azoya kongingisa étoile na yo. Ate kufa, ate ngenga kalisute. Lelo so pela. Matisa liboko na mobali likolo. Balobaki Yesu aza papa. Papa moko ta kondima mona mwana na prison. Zala concentré négocio ganga. A tous qui na prison blocage. A tous qui na prison célibat. Il y a stérilité. Les lois sont piment. A tous qui possédé. Alléluia. La mari de lui, la femme de lui. Les lois sont dit la fille d'ailleurs. Ozo ganga. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Rosa papa. Rosa papa. Les lois. Les lois. Les lois. Les lois. Les lois. Lelo Kangola finanga 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 au nom de Jésus. Wana siko zobele la libanga wana ebanda kopuka prison nyonso eza bachako na sama bele eza na sama eza la likola nzete ozobeta maboko Yesu aza libanga abanda kobimisa yo. Alléluia. Bona Yesu Yahweh yondo kangolaka Yesu yako kangola Seigneur. Yesu yondo yebi santamba kangola yo. O kangola vina yo. O kangami na domaine nini? Vina we kangami na domaine nini? Lelo beta maboko. Ozo senga délivrance. Yebi santamba. Loma papa yaka. Yesu yaka. Yesu yaka. Kangola lelo. Bibi lelo. Papa kangola lelo. Yo kangola vina. Kangola libota nanga. Kangola mikade konanga. Kangola au nom de Jésus. Kangola mwasi nanga. Kangola bana nanga. Kangola mama nanga. Bébé sambela. Ozo sambela. Ozo sambela. Yebi santambe. Loba Yesu kangolanga. Au nom de Jésus. Yesu yako kangolanga. Lelo komi matenge kota kawate.
Au nom de Jésus. Lelo kangola yo. Lelo kangola yo. Lelo yeso kangola yo. Lelo yeso kangola yo. Lelo yeso kangola yo. Lelo yeso kangola yo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes, yo no kangola. Papa Kita. Voilà. Beta maboko na yo. Beta maboko zo sambela. Ozo beta maboko. Pendant que ozo beta maboko. Et ça moment nzamba zo kangola yo. Voilà, voilà. Voilà. Au nom de Jésus. Lobanga. Nga. Lelo. Lelo. Na comprendre. Na comprendre. Mystère ya nzoto ya Christ. Mystère ya nzoto ya Christ. Na makila ya oya bimi na nzoto ya Christ. Eza makilo ebimi na nzoto ya Christ. Nazolia yango. Nazolia yango. Pe nazomela yango. Pe nazomela yango. Vinanga. Vinanga. Échanger lelo. Échanger lelo. Au nom de Jésus. Bovani. J'ai prié aujourd'hui. Lelo. Je dis, Seigneur, que dirais-je? Il dit, va dire de Melchisedec, ma chair et mon sang, ne touche personne. Qu'il mange, qu'il me mange, qu'il boive mon sang. Voici les cadeaux. Et ces cadeaux étaient de fruits mûrs. J'ai vu des oranges mûres, des maïs mûrs, des mangues mûres, des tomates mûres, plusieurs sortes de fruits mûrs. Mais qu'est-ce qui se passe? Les fruits distribués à tes enfants, ceux qui sont ici et à l'étranger. On doit fréter. Abi Josué. Les fruits mûrs, ce sont des bénédictions. Plusieurs sortes de bénédictions. Je donne à mes enfants. Ceux qui ont suivi ces messages, ils verront ma main dans leur vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, je fais aussi la même chose. Ceux qui me suivent dehors, vous qui êtes à l'étranger, je vais commencer à bénir vos pains et vos vins. Je prie. Seigneur, quand il avait rencontré Abraham, tu lui avais donné du pain et du vin. Et Seigneur, quand tu es descendu sur la terre, tu nous as donné du pain et du vin. Seigneur, c'est un mystère. Et on a compris, c'est ta chair que nous allons manger. Et c'est ton sang que nous allons boire. Nous avons besoin d'avoir la vie en nous-mêmes et avoir la vie éternelle au nom de Jésus. Soyez tous bénis là où vous êtes. Père Saint, je bénis ce pain, je bénis ce vin au nom de Jésus. Que ton onction touche et que cela soit transformé, Seigneur, en ta chair et en ta vin. Au nom de Jésus-Christ. Tout le monde qui va le manger, tout le monde qui va boire, il puisse vivre des miracles extraordinaires, à commencer par aujourd'hui. Et l'année 2025 va nous servir. Au nom de Jésus. Personne ne peut changer ce qui vient de sortir de ma bouche. Que cela soit scellé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et tous ceux qui me suivent à l'étranger, il est un mystère encore. Je disais ceci: apportez vos dons, vos offrandes pour donner à Dieu. Et puis bénissez-moi aussi. Abraham, dans le livre de Genèse chapitre 15, ceux qui lui avaient apporté la bénédiction, ce sont les offrandes qu'il avait données à Dieu. Amen. Amen. Et dans 17, et ça a changé même combo ya Abraham et comme Abraham. Zamba sali une alliance jusqu'à présent. Une alliance à perpétuité. Toi aussi la même chose, tu veux le faire. D'abord on veut manger et après bokoiba kopambolangai. Nani mokonzi? Ndeko. Ndeko zolia. Pozomela. Il y a des gens qui ont été guéris ici, délivrés à cause de ça. Mais ne mange pas abusivement. C'est un mystère. Loba, amen. Si tu es sorcier, si tu es voleur, si tu es impudique, tu dois te repentir avant de manger. Sinon, et ça le retour. Loba, amen. Amen.
Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons les pains, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Et quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Oh oui, c'est mon corps. C'est mon corps. Prenez-le, mangez. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis la mort. Le Seigneur apporte-nous dans son amour. Oh oui, c'est mon corps. C'est mon corps. Prenez-le, mangez. Prenez-le, mangez. C'est mon sang. Prenez-le, buvez, car je suis la vie et je suis la mort. Le Seigneur apporte-nous dans son amour. Oui, Papa nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Et quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Oh oui, ça c'est mon corps. C'est mon corps. Prenez-le, mangez. Oh, prenez-le, mangez. C'est mon sang. Prenez-le, buvez, car je suis la vie et je suis la mort. Le Seigneur apporte-nous dans son amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Et quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Oh oui, c'est mon corps. C'est mon corps. Prenez-le, mangez. Oui, prenez-le, mangez. C'est mon sang. Prenez-le, buvez. Je suis la vie et je suis la mort. Le Seigneur apporte-nous dans son amour. Oh oui, c'est mon corps. C'est mon corps. Prenez-le, mangez. C'est mon sang. Oh oui, prenez-le, buvez. Je suis la vie et je suis la mort. Le Seigneur apporte-nous dans son amour. Oh oui, c'est mon corps. C'est mon corps. Prenez-le, mangez. Prenez-le, mangez. C'est mon sang. Prenez-le, buvez. Je suis la vie et je suis la mort. Le Seigneur apporte-nous dans son amour. Jésus. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Oui, il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Et quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Oh oui, c'est mon corps. C'est mon corps. Prenez-le, mangez. Oh,
prenez-le, mangez. C'est mon sang, prenez-le, buvez, car je suis la vie et je suis la mort. Le Seigneur apporte à nous dans son amour. Oh oui, c'est mon corps. C'est mon corps, prenez-le, oh oui, prenez-le, mangez. c'est mon sang, prenez-le, buvez, car je suis la vie et je suis la mort. Le Seigneur apporte à nous dans son amour. Encore, c'est mon corps. C'est mon corps, C'est mon corps. Oh, prenez-le, mangez. c'est mon sang, C'est mon sang. prenez-le, buvez, car je suis la vie et je suis la mort. Le Seigneur apporte à nous dans son amour. Il est Seigneur, il a vaincu la mort. Il s'appelle Emmanuel. Il est élevé au-dessus de tout. Nous venons pour l'adorer. Venez chantons pour les rois des rois. Acclamons-les, notre Seigneur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie et dansons des rois. Oh, venez chanter. Venez chantons pour le roi des rois. Oh, Acclamons-le, notre Sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie et dansons au roi des rois. oh, venez chantons. Venez chantons pour le roi des rois. Alléluia. Acclamons-le, Alléluia. notre Sauveur. Alléluia. Entrons dans ses portes avec des cris de joie et dansons au roi des rois. Ah, essa gosta lá no boi. Essa gosta lá no boi, ça la boi. On commence à la go bien, on commence à la go bien. Fais-le bien, fais-le bien. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, venez chantons. Venez chantons pour le roi des rois. Alléluia. Acclamons-le, notre Sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie et dansons au roi des rois. Yesu abeginga, gaina dibi. Yesu abeginga, gaina dibi. Yesu abeginga, gaina dibi. Gaina kende kosala mosa, kosala nananye. Ana kende, ana kende, Gaina kende, ana kende, kosala mosala. Ana kende, ana kende, ana kende, kosala mosala. Oh, Yesu abeginga, gaina dibi. Yesu abeginga, gaina dibi. Yesu abeginga, gaina dibi. Gaina kende kosala mosa, mosala nanane. Ana kende, ana kende, Gaina kende, ana kende, kosala mosala. Ana kende, ana kende, ana kende, kosala mosala. oh, gaina kende, Ana kende, ana kende, ana kende, kosala mosala. mosala nanane. Ana kende, ana kende, ana kende, kosala mosala. Ona sepeli kosalela. Yo mobikisi, Oh, yo mobikisi. na esengo na mipesi, obibananga. Ona sepeli kosalela. Yo mobikisi,
mipesi obimananga Kolo Yesu kamata kamata motema nanga nyonso pona yo bandelaka nga na mabe na ngolu na yo Kolo Yesu kamata kamata motema nanga nyonso pona yo bandelaka nga na mabe na ngolu na yo Otika elombo tokende Bokalikolo Bokalikolo Una tokoyemba nzembo na elongabe Nabitika elombo tokende Bokalikolo Una bokalikolo Una tokoyemba nzembo na elongabe Kolo Yesu kamata Kamata motema nanga Motema nanga Nyonso pona yo Nyonso pona yo Bandelaka nga na mabe na ngolu na yo Zamba Yesu kamata Kamata motema nanga Nyonso pona yo Nyonso pona yo Bandelaka nga na mabe na ngolu na yo Nyonso pona yo Sopona yo Nyonso pona yo Sopona yo Hallelujah Ela nape Sielaka Kosalera Nyonso pona yo Sopona yo Nayabi nyonso pona yo Sopona yo Kolo Yesu Ela nape Sielaka Kosalera yo Nyonso pona yo Sopona yo Nyonso pona yo Sopona yo Kolo Yesu Ela nape Sielaka Kosalela Kolo Yesu kamata Kamata motema nanga Nyonso pona yo Ezali ayo Yesu Batelaka nga na mabe na ngolu na yo Zamba Yesu kamata Kamata motema nanga Nyonso pona yo Batelaka nga na mabe na ngolu na yo Kolo Yesu kamata Kamata motema nanga Motema nanga yo Nyonso pona yo Ezali pona yo Yesu Batelaka nga na mabe na ngolu na yo Soki natali bipayo ngai na uta Yawe Nzambe nanga Kolo Kumbama Haleluya Soki natali bipayo ngai na uta Yawe Nzambe nanga Kolo Kumbama Soki natali asomonaki mpo nanga na Golgota Kolo Kumbama Kolo Yesu
sotika kitabu konzipwelele otibikola tanzoto okokani na ngaye kolokumamo kataza botika kitabu konzipwelele otibikola tanzoto okokani na ngaye kolokumamo. Oh, Alléluia, yes. Alléluia. Alléluia, yes. Alléluia. Oh, Alléluia, yes. Alléluia. Alléluia, yes. Alléluia. Alléluia, yes. Jésus. Soki na panzi bipayoga na uta yaweza mbena ngoi olokumbaba soki na tali masomona kipona ngai nangolokota olokumbaba eso tika kitabo konzipwelele otibikola tanzoto okokani na ngawe olokumbaba eso tika kitabo konzipwelele otibikola tanzoto okokani na ngawe olokumbaba. Oh, Alléluia. 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 Oh, Alléluia, yes. Alléluia. Alléluia, yes. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Okabola epale opesa elonga olokumbama ambomema Yesu esali ete na koma oyengebede olokumbama ambomema Masia esali ete na koma oyengebede. Alléluia. Olo ambomema Yesu esali ete na koma oyengebede olokumbama ongambomema Masia esali ete na koma oyengebede olokumbama. Oh, Alléluia, yes. Alléluia. Alléluia, yes. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Yesu asabie antima kokufa pona yo. Alléluia. Yesu alena simana ngai okabola epale opesa elonga olokumbama alena simana ngai okabola epale opesa elonga olokumbama ambomema Masia esali ete na koma oyengebede. Alléluia. Ongambomema Masia esali ete na koma oyengebede olokumbama. Yesengo ione kimenoranga erikaya tango nyonso soki natali basomona kipona ngai nakolokota olokumbama. Iyo tika kitabo konzipwelele ozibikola tanzoto okokani na ngaye olokumbama.
Nasaranino Nakosimbase Okomona Yesu Pesa meribiso Mosusunani Mosusunani Okomona Yesu kumamale Okomona Yesu Pesa meringayo Alléluia Mosusunani Mosusunani Okomona Yesu pinyoso Oh atambi pepe Ema bonye eko yanga Alléluia Okomona Yesu Oh ata elika Ekosilanga Yesu Nakosimbase Okomona Yesu Oh atana kati yake mabangena ngayo Asaranino Nakosimbase Okomona Yesu Okomona Yesu Pesa meribiso Mosusunani Mosusunani Okomona Yesu kumamale Okomona Yesu Pesa meringayo Mosusunani Mosusunani Okomona Yesu pinyoso Okomona Yesu Pesa meribiso Mosusunani Mosusunani Okomona Yesu Okomena mololo 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 Alléluia. Tambola kananga hatana moto na yevi na kosikate o Yesu oza balakananga hatana esobe na yevi na kokungate o Yesu o tambola kananga Atana moto Ebina kosikate Yesu yo Salakananga Alléluia Atana esobe Ebina kobukate Yesu yo Tamborakananga Alléluia Atana ebale Ebina kosikate Yesu yo Oh merci Jésus, merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus, merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus, merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus, merci Merci Jésus Jésus Nayemeliyo nakumisiyo longaranga akasinanga Nayemeliyo nakumisiyo longaranga Bisoto yemeliyo tosanjoliyo ozalizambe obongwanite Nayemeliyo nakumisiyo longaranga Obisoto kameliyo kityalelo zalana biso inona suke Nayemeliyo nakumisiyo longaranga Est-ce qu'on peut acclamer très fort, très fort, très fort? Pepapona lokumu na Yesu. Amen. Amen. Aujourd'hui, Lelo vous aviez mangé bolei la chair de Jésus. nzoto ya Yesu Vous aviez bu bomeli son sang. makila na ye Vos corps sont transformés. banzoto na bino ebongwani Vos maladies disparaissent. bokono na bino elimwe Et Dieu vous visite aujourd'hui. penzama moni bino lelo Vous êtes bénis bopambwami financièrement, na mbongo matériellement, na biloko na spirituellement molimo et physiquement. pe na nzoto Au nom de Jésus. Je sais qu'il y a des témoignages. nayebi kei na matatoli Vu qu'on n'a que 15 minutes. totikali kaka na 15 Vous, minutes ceux qui ont les témoignages, vous allez venir après. baye baza na matatoli boko ya nsima Je vais vous recevoir pour témoigner chez moi. mpo na kotatoli mpa na nga Amen, amen. amen Voilà. Nous voulons offrir à notre Seigneur. Tolingi Merci, tobonzela merci beaucoup mpo na pour la biso. régie. Tolingi to bonzela nzambe.